Shalom, shalom, peuple de Dieu. Comme on a allé passer Philbert Nganga. Bienvenue dans le programme Nabiso, grâce de la vie. Je précise merci pour na poko yalo. Natango oyo apesi bisongolo otozui. Tozo te a message Nabiso yali comment avoir et aimer la vie. Vie autorobela awari vie naturalité. Yali vie aussi naturelle. Omutazo zwa tango ayambi yeso lokola kolope mobikisi na ye. Totanga mukana na Jean chapitre 10 verset 10. Vous allez verset principal pour toujours utiliser. On a côté à Maroba Oyo. Jean chapitre 10 verset 10. Bible na biso boye. Ezama loba kolo yeso yemoko. Ari boye. Gloire à Jésus. Kolo yemoko ari loba oyo. Alors, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voleur, oh, j'allais mourir Satan. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Mais ngana yé pour te bampate baza na vie. Yo na ngai to ali bampata kolo Yesu. Yesu est qui pour tout dans la vie. Et qu'elle soit dans l'abondance. Dans cette version anglaise, I came to my rêve and enjoy life. Le Yesu ayaki pona yo nanga tozwa vie zoé vie oyo ensemble vie si naturelle na grec babenga o zoé pe to sepra na yango do soko zo la nanga sika oyo yeba eke so la mundimi mwana nzambe oyamba Yesu ngo mona yo comme Seigneur et Sauveur oza vie wana kat na yo oza zo wana kat na yo to kesu na mukana na biso na Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, verset 35. Jean 6, 35. Bible na biso boy. Ezaka maroba nkolo Yesu. O azolobela yo na ngai. Kolo Yesu la Bible na Jean 6, chapitre 35. Jean 6, chapitre 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alléluia. Jean chapitre 6, verset 33. Jean chapitre 6, verset 33. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Jean chapitre 6, verset 33. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Li par exemple, eza moto oyo awitna likolo akitna se pe azopesa vie na mokili. Yesu ali par exemple, li par bomoi. Ye awitaki na likolo akitna se po ete apesa vie. Vie nini vie zoé. Nabi ke eza vie éternelle. Nous avons une vie zoé, une vie naturelle, tant que Zouango, tant que Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur. Yozo landanga sika oyo, tuko yambati na bomona yo kolo Yesu comme Seigneur et Sauveur. Na suka matea o na kopesa opportunité, na ko inviter yo opeso monyo pana ye aya avant d'akat na yo, ye aya comme Seigneur et Sauveur et bon monayo na kombo na Jésus Christ. C'est très important pour être sûr que sauter comme Seigneur Sauveur bon monayo moyen au vie au zoé et kozalate. Moyen au joango zate et puis moyen au vivre ngo et kozalate. Ce que toke na mukana 1 Pierre chapitre 3. Place de temps et peut semaine passée. Autre lieu que le principe où on a vivre vie encore. 1 Pierre chapitre 3, autant verset 10 à 13. 1 Pierre chapitre 3, verset 10 à 13. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie,
na sepe nango awa. So moto moko aza posa alinga vie nini surnaturel. Pose vie naturelle eza mwa passeport olinga yango. Na ba circonstance okuta mokili oyo, na pronto okuta yango mokili oyo, eza mwa passeport na olinga vie oyo. Eza mwa passeport vivre vie oyo. Parce que vie oyo ali sujet à limitation. Tant que ça va traquer, va prendre un ndenge. Sozo compter quand la vie naturelle. Vous êtes tambour la makila na yonangai, vous êtes tambour la makila na yonangai. Moi to linga vie o ezate. Moi to separe na makambo mukiro o ezate. Moi to separe na vie o ezate. Alors sengi to vivre vie mususu. Vie wali si naturel. Neto ko separa. Alors bien biso boy. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux qui préservent sa langue du mal, à préserver mon okonaye, nakolomabewa sauter à Kiango, et s'élève des paroles trompeuses. Mais verset 11, qui s'éloigne du mal et fasse le bien. À s'écarter, à Zamosika Mabe, à Banako Salamalam. De plus que nous sommes malamu, on va s'écarter dans ma baie. On va s'écarter ma baie. On va s'écarter ma baie. Donc, on s'est malamu, et l'autre sont à Yonangai, de vivre vie surnaturelle en Zambie, bien aimé. Dans ce temps, nous sommes à malamu, et nous allons vivre vie moussoussou. Vivre les accords d'un bichot, et nous sommes capturés à malamu. Mais tant que nous sommes malamu, nous sommes activés vie en go. Vivre et nous allons activer 4 na Yonangai, bien aimé. Tant que nous sommes à baie, de freiner vie on a et manifester vie aux ala likolo ya situation nyonso ya promba tak nyonso ko yela yo za likona yango o matuna victoire o matuna elonga bazo vivre vie mususu ozo vivre vie oyo eza basina makambo zo kuta mokili ote mozo vivre vie oyo ezo dépend makambo zo kuta mokili ote limisa bien aimé. Mozo vie ozo dépend na maloba na Nzambe. Ozo compter na maloba na Nzambe. Ozo sala maloba na Nzambe. Maloba na Nzambe lobi salaka malamu. Olgo sepana vie oyo salaka malamu. Tant ozo sala malamu ozo sentir sengo kat na yo. Ozo sentir joie moko boy. Ogola na kimia poto sala malamu. Mais tant ozo sala mabe, mola na kimia ezate. Moyen sengo za la kat na yo ezate. Gloire à Jésus. Et sengi to salaka malamu. Et c'est tout ça la malam pour te vivre vie zoé, pour te vivre vie surnaturelle. Et c'est tout ça la malam. Et ça principe au c'est tout yekola. Tu vas encore pratiquer malam. Malam au besoin de abisto sala, banda ko sala yango na komo na Yesu Kristo. Gloire à Jésus. Tu kana mkana Actes apôtres chapitre 10. Actes apôtres chapitre 10. Actes apôtres chapitre 10, verset 38. Mais Kena Actes apôtres, Actes des apôtres, chapitre 10, verset 38. Toute la Bible bini kuna. Bible na bisoboy. Gloire à Jésus. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Nzamba pakula kolo sur ma futa. Pena molimo santo. Bon que n'est pas ignos ko salama lamu. Et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc musala yeso ko salama lamu. Abana ko salama lamu e bana bato. Nzamba azake longo na ye. Bebe nzambe pasa longo na yo. Avant di 4 na yo, pe azake longo na yo. Logaze longo na yo avant di 4 na yo. Ako sunga yo saraka malamu. Yoka mongongo na ye. Saraka malamu. Yesu bango tambala do sara malamu baya bato. Ariko biksa bato malamu. Bato maladi. Ariko pambola bato. Ariko bonda botia bato. Ariko enseigner bato. Abanako saraka malamu. Abanako saraka malamu. Yango moya bango vive vie mususu. Abango vive vie bato mususu. Abango vie likolo. Donc même qui likolo na se awa. Vie surnaturelle, vie oyo, et vivre dans l'icolo, va vivre dans l'icolo, mais ils vivre en assez. Osa l'icolo va chercher nyonso.
attaque yozali kona ngo bazo vivre vie mosusu o vivre selon ozo mona mokili ote ozo vivre selon maloba na nzambe o vivre selon maloba na nzambe ozo sala maloba na nzambe yango nde vie o nzambe abongisa kuacho na ngai yali plan nzambe beneme to vivre vie aussi naturelle to mango vivre yango beneme na katikati ya batak na kati ya problème ndenge na ndenge yozo vivre vie mosusu o bato okamwa ndenge yozo vivre boye ndenge yozo zala affecté ba situation zo yela yo ndenge makambo nyonso yela yo ozo bima kaka ozo na esengo ozo na kimia donc ozo na yo troublé te ozo paniqué te ozo na kimia ozo vivre vie mosusu te balobi to sala kamalamu donc osala malamu ko ede yo na ngai yesu bango sala malamu partout bango sala bango tambula abango sala toujours malamu haleluya pote nzambe azalaki longo na ye na déclarer nzambe azalaki longo na yo kate grâce wana tikate viso we etindika yo obanga kosala malamu vi wana zore kat na yo etindika yo ozala bona kosala malamu osala malamu na kombo na Yesu Kristo ozali pamboli na bato mosusu na kombo na Yesu Kristo po toali mwana nzambe. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Yo ozali mwana nzambe salaka malamu quelque chose circonstance oleka salaka malamu bino so zungisa mabe na mabe te mais tolonga mabe na malamu ndenge kaka tolonga mabe ezali na kosala malamu ntango osala malamu ozali kolonga mabe kolonga yo te Satan alingi yo salaka mabe po te abloke vie wana nzambe ese manifeste te yango eza plan na ye akotize bato ndenge na ye bacirconstance ndenge na ndenge po kaka yo oyina po kaka yo osala mabe obanda kosala mabe so banda kosala mabe nde abloke vie wana oyo nzambe atia kati na yo na nzela molimo santo si omoni oza sumwete na esengo te oza sumwete na kimia te okomo vive vie lokola bato nyonso tu so muta fingi yo muta fingi so muta salebo yo salebo so muta salebo mabe yo so mabe donc comment vivre vie wana ok ezali yango te vie oyo nzambe asengi ngano to vivre sikana ntango sur verset yango mamukana na Romains chapitre 12 je crois bien papa lobi ete totika te mabe longa biso me biso longa mabe na malamu to longa mabe na malamu to bengani bana malamu po te nzambe ali kati na biso esengi mpe tolonga mabe wana na malamu. Alléluia, gloire à Jésus, alléluia. La verset Romains chapitre 12 verset 17 Romains 12 verset 17 ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Kozongisa mabe na mabe te luka kozali malamu liboso bato nyonso tu. Alléluia. Verset 21, Romains 12, 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Kotikate mabe elonga yo, mais yo surmonte mabe na malamu. D'autant mabe yo mateli kolo ya mabe wana ndio longi yango. Na ndenge nini ya kosala malamu. Dans osala malamu ozali kolo toujours bien aimé. Ozali kolo. Na miso bato bamono la yuma. Mais pas nzambe ozali kolo oko surmonter be preuve obango tambola na victoire pour to sala malamu oza muto zo zongisa malamu pamba ka sala mabe yo zongisa malamu tant Satan zo tiko sala mabe yo sala malamu o sala au contraire de ozo surmonter yango ozo surmonter ba situation mabe ko yela yo oko surmonter ba plein diable e ko yela yo yo zo surmonter yango pour to sala malamu. Gloire à Jésus. Nous sommes tous na ndena ko sala malamu na ebite malamu eza ndenge nini tikana peso mwani mwa muke beko sunga yo osala malamu. Totana na Matthieu chapitre 7 verset 12. Matthieu 7 verset 12. Kena mukana Matthieu 7 chapitre 7 verset 12. Matthieu chapitre 7 verset 12. Bien mais Satan alingi osala malamu. Alingi te alinga piéger osala malamu te poto za action bo mona yo kotika te Satan za action bo mona yo kotie ko sala malamu
Bien sûr, on a ça malamu, a continué comme ça malamu, tout le monde a versé ngo. A continuer pour toujours à récolter, tant à continuer comme ça malamu. Matthieu chapitre 7 verset 12. Biro bina bisobo. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-les de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Donc, oh, nous sommes les battements sala pour un yo salango pe pour un bango. Vous avez loi na ba prophète. De li kamboli battements sala malam, sala yango. Li kamboli te battements sala yo ko sala yangote. So li ngate battements finga yo ko finga te. So li ngate battements pambora bango. Oh, nous sommes à casse pour nous sala yango. So li ngate battements wambe pour tina yo ko wambe pour tina batum soute. Tande to ko sala malam. Oyo lingi muta sala yo sala yango. O lingi te muta sala yo ko sala yango te. Zala mutu ako initier malamu na vie ya mutu mususu. Tango bano ko sala yango, bozo activer nguya ya Zoé, ya vie ya Nzambe ko sala mona yo. Oko vive vie moko heureuse na mokili oyo. Oko sepre na vie, ozo vive vie mususu. Oko sepre na vie. Oza mutu ko la na kimia. Satan va ko troubler makansi na yote. Parce que ça est loko mo kat na yote. Si quand tu vas au sala malam bien aimé, quand tu as tenu au sala yo zong sala malam, gloire à Jésus. Tout sala malam bien aimé, c'est très important. Et aller vivre mon sous oyo, oh batamu qui va comprendre de te, mais yo so vivre en elongo na Nzambe. Pour ba noko sepe là, pour ko zami kolomela ina mokiri oyo, na komo na Yesu Kristo, na déclarer na komo na Yesu Kristo. Que Nzambe yanga pesa grâce wala ngolu wana ya kosalaka malamu tango nyonso na kombo na Yesu poti yo zali malamu Nzambe azali malamu azali kat na yo ndenge mo pe ozali malamu pote kat na yo osome Nzambe na nguya o asali kompenser azali malamu bien sûr mukana piso musansete pesa Nzambe merci pote azali malamu miséricorde zo mona mbela lokwa Nzambe azali malamu yo pozali malamu. Psaume chapitre 107 verset 1. Zama zali malamu, denga zali malamu, bien Psaume 106 verset 1. Nenge zama zali malamu, yopo zali malamu, et c'est que nous tamura malamu, peut osala malamu. Gloire à Jésus. Donc na mukana Matthieu chapitre 5. Nazo parler ka lelo oyo ko sala malamu. Dans zo sala malamu, oko separa la vie oyo na mokili oyo. Oko activer visowe kat na yo eba na sala. Pour toujours sala malamu. Donc na mukana Matthieu chapitre 5. Oza maloba ya kolo Yesu susu wa lobaki. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Totanga verset. Ayolanga totanga verset 43 à 45. Matthieu 5, 43 à 45. Bilo na bisobo. Ezama Yesu Christ. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais baroba qui était olinga voisin na yo pe ennemi na yo. Mais verset 4 à Bible. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Comment baroba Yesu Christ a? Abolinga benemi na bino. Bo pambora wa modiri bino. Yora bo salama lamu na ba obazo yi na bino. To salama lamu be na ba obazo yi na biso. Mutazo salama be yo salai malamu. Ko zongs mabe na mabete salama lamu. Tango salama lamu ozali kolo na ye. Ozali kolo na ye. Ozali kolo circonstance akoko memela yo. Satan a une difficulté makasi otakanga yo. Azan seulement pour ça atia N4 na yo. À cotiser ma circonstance, à cotiser ma situation, à cotiser bateau. Ba yina ba sama be, pour te yo zwa N na motema. Pour te comme na kanda na motema. Pour te bana yina na motema. Soko vancha na motema nde azu action na bo na yo. Rester aux années à ko bloquer vie en Nzambe ya Zoé eza na manifeste 4 na yo. Si on mona ke vie eza 4 na yo, mais on eza na manifeste aux autres se placent na vite pour ani Satan a eu accès 4 na yo na kombo na Yesu Kristo. Si kaite
Zamba sala ngolo opese accepter. Si quelqu'un continue ko sala malamu, Satan zo accepter na bo moyen na komo na sokiso. Oba ko sala malamu na bato bazo yina yo. Ozongisa malamu na oya ko yina yo. Ozongisa malamu na oya ko finga yo. Poto ali mwana Nzambe. Gloire à Jésus. A continue ko loba. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Bondela na oazo maltraite yo. Bondela mutu azo persécuter yo. Walinga nyokola yo. Yo bondela po ansina ye. Bonda po ansina ye. Ako kangama na piège na ye moko. Poto zo vive vi mususu. Ozo vive zoe. Ozo likolo. Olingito kwa na se. Ozo lokola aigle. Ozo vive na likolo. Ozo dépend na ba circonstance na vie ote. Ozo dépend na oba bazo sarabete. Mozo dépend na Nzambe na maloba na ye. Vi wane ko za manifeste kat na yo na kombo na sokiso. Kate zoe eza manifeste kat na yo. Kate vi Nzambe etindika yo salaka malamu. Etindika yo salaka malamu. Etindika yo salaka malamu na oba zo yina yo. Etindika yo o prier pour muto zo persécuter yo. O prier pour muto linga maltraiter yo. O prier pour ansina ye. Na kombo na Yesu Kristo. Poto ali mwana Nzambe. Poto bengami o vive vi mususu. Poto bengami o vive na likolo. Poto bengami vi zo na sin naturel. Eba na koza la manifeste na bo mona yo. E mo isa na bo mona yo. Na ba domio sa vi na yo. Na nyoso koko sala. Vi wana e mo sama na kombo na Yesu Kristo. Gloire à Jésus. Abna verset 45. À que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait prévoir sur les justes et sur les injustes. Mais le roi malamu apesa ka moi na ye na batalam na batmabe. Akwesa mbula na batangala mabe. Pota zali malamu. Ndenge pe yo ozotala ngai. Wanza ni mwana Nzambe ozali malamu. Tika malamu eza kati na ebima na kombo na Yesu Kristo. Eba ko affecter batu pembe na yo. Batala va comprendre, batala oh, ndenge azo vivre boy, ndenge azali boy, ndenge ba promo yele masala kimia, aza ensengo, azo pambola batu mususu. Ezali vie oyo na ngai to bengami to vivre na komo na Yesu Kristo. Nzamba pambola beneme. Wazola na matea oyo. Azo kura matea oyo zo pambola ndeko moko. Azo kura zo pambola matea oyo. Nazo kura ki ma vie zo na affecté, vie azoe, ezala manifestation na yo na komo na Yesu Kristo. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Zamba malam beneme. Zamba malam. Tokena mukanda Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Yeba ke nyoso ko sala ya malam e pa bato. Ozo sala mona kombo na Yesu Kristo. Pour te yeso za malam. Yango yo pozo sala malam. Colossiens chapitre 3 verset 17. Colossiens chapitre 3 verset 17. Colossiens chapitre 3 verset 17. Colossiens chapitre 3, verset 17. Bible obina bisoboy. Et quoi que vous faisiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Abi nyoso go sala na maloba bina action. Sala ngo na kombo na Yesu Kristo. Sala ngo sele caractère ya Yesu Kristo. Le roi Yesu malamu oyo ko sala fuiza na pia malamu. Le roi Yesu za bolingo, oyo so ko sala eza ya bolingo. Ozo sala ngo na kombo na Yesu Kristo. Ozo sala ngo selon caractère ya Yesu. Oyo so libanda komba Yesu. Libanda caractère ya Yesu ko sala ya mote. Gloire à Jésus. Oyali mwana Nzambe, sala ngo na kombo na Yesu Kristo. Loba na pambulo na kombo na Yesu Kristo. Na osali kambo oyo na makasi na mote. Na osala na kombo na Yesu Kristo o avali kat na ngai. Tango se zala ka pasi ko sala malamu. Bien mais à la facilité dans ce madame. Mais na kombo na Yesu Kristo yo sala yango. Ateza pasi, mo bina kombo na Yesu Kristo nazo sala yango. Gloire à Jésus. Le roi na vie musu nazo vivre, na vivre vie o Yesu sala vivre ki nazo sala yango. Ne kulusu Yesu ya ki pasi dans ki kritifie. Pasi. Azo nyoko ba ne kulusu ba beti ba sete batu kaka oya bondela ki mabika ki. Bato ba kango na mati ba bi kritifie le. Malubi papa, limbisa bango. Kuba yebite abazo sala. Yesu sala ki malamu. Yango monya se kwa ki malamoko. Satan ko bloqué te. Pour sala ki malamu bana vine mwetine kuruzu.
ti asekwe azosala kaka malamu moyen ezala bloqué na se ya kunde ezalaki te oyo te bana kosala malamu. Gloire à Jésus. Nyonso kosala salango na kombo na Yesu Kristo. Na verset 23, Colossiens chapitre 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Nyonso kosala salango na motema malamu. Comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Donc nyonso malamu kosala salango na motema malamu loko zo salango pa ya Nzambe. Parce que aujourd'hui nous salango pa mutu, o sala malamu te mutu asala mabe, o sala mutu. O sala mutu. Mais loko zo salango pa ya Nzambe, ata mutu asala mabe yo sala malamu, po yo salango pa ya Nzambe. Parce que Nzambe veut ta récompenser yo. Nzambe ta kosala viona Zoé et bimakat na yo. Verset 24. Sachant que vous recevez du Seigneur, vous recevez pas mototé bien-aimé. Motako kangali pambolo nazali, motako kangali zéro nazalité. Tant que ça malamu eko bima toujours. Vous recevez pas Nzambe héritage pour récompense. Nzambe ko récompenser bien-aimé. Vous ça malamu, vous ça ngolo pas Nzambe, Nzambe ko récompenser yo. Servez Christ le Seigneur. De temps que ça malamu, vous servir Nzambe. Moto asa malamu, asa moto zo servir Nzambe. Ko servir Nzambe zaka pasete. Ko servir Nzambe zaka oyemba te. Mettez on sa malamu, ozo servir Nzambe. Le roi Yesu bango tambo la pato sa malamu, ya ki servir zo rendre pas Nzambe. Yo te ozo mona za sali na sali malamu pa moto oyo, mais Nzambe zo mona ko sala mo pa na ye. Yango Yesu robaki. Na tango suka boyeba robaki non, longwa na yebiote. Nazalaki na hôpital oya ko tala ngaite. Nagi na prison ya kotala ngai te. O tu na Seigneur, o meta on yo na prison. Tant on yo na hôpital, o bi bato oyo ba na prison na. O ba kotala yo kotala ngai, so kotala ngai o ya na prison te, se ko kotala ngai te. De auto sala ke pa ya bato, to sala mo e pa na Nzambe. Yende mta récompense la biso. Bébé continue ko sala malamu. Nzamba benyo o vive vie o elle est différente. Nzamba benyo vive vie au surnaturel. Ils dépendent de ma circonstance. Ils dépendent de ma charité. Mais ils dépendent de ma Nzambe pe malobanaye. Et puis pour vivre vie yango, babi salaka malam. Changer malobanayo, lobaka maloba malam. Koko sate contre muningate. Koko sate lobabo solo et puis salaka malam. Kima mabe salaka malam. Tant ozo sala yango, ozo sala yango ozo sala pa na Nzambe. Ozo activer viwa na Nzambe kat na yo esala na kombo na Yesu Kristo. Na kombo na suka matea o beneme. Na yo kanga malamu. Ko sala malamu ezali malamu. Tant ozo continue ko sala malamu pe ko tikate, continue tout ko sala malamu. Parce que récolter, o komo na vie na Nzambe e ko za manifester. Tant so ko na sala malamu mingi. Mna zo mone lo komo kote. Bien sûr o ayi malamu a continue ko sala malamu. Parce que tikite a ko récolter. Akomona malamu neko futa. Na déclarer na komo na Yesu. Malamu yozo sala. E pa na bato. Na komo na Yesu. Okomona ba résultat nango. Okomona récompense nango. Yoko vive tout dans likolo. Bano bako pambolama. Bano bako keriboso. Poti yozo sala malamu pa bato mususu. Poti yozo sala malamu na bato bazo yina yo. Okomona Nzamba komoni sa na bomona yo. Okomona viona Zoé e koza manifester. Oza likolo ba circonstance. Maladie ko kende na komo na Yesu Kristo. Parce que activer bolamu wana na ko bomba vie wana na zera ko sa malamu. Gloire à Jésus. Zama malamu bien-aimé. Zama malamu. Na ko pesa verset moko boli misangai. Poto ko ma suka matin na biso. Pona moto mo se déranger na sala malamu mingi. Mina zo sortir mabe. Na sala malamu mingi. Mais na zo mona mabe zo yelangai. Na ko pesa verset moko. Na mkana Galates chapitre 6. Galates chapitre 6. Quel homme connaît Galates chapitre 6. Eux pour encourager yo au continuer comme ça malam. Galates chapitre 6 verset 9. Quel homme connaît Galates chapitre 6 verset 9. Pour tout ce matin à biso. Puis ozo la nanga no yamba Yesu Kristo te. Zala préparer au peso monyo pa Yesu Kristo yamba ye pour nous vivre vie au vie au ce qu'on a Yesu te au koko vivre en monté. Oza muta ko zongi sanga mabe na mabe. Muta sanga mabe o zongi se mabe. Mais tant que Yesu Kristo ndio mona vie wana ba ko se manifester. Oza na grâce wana ya ko zongi sanga malamu. Ata muta sanga mabe yo zongi se malamu.
na kombo na Yesu Christ. Galates chapitre 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moisserons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Abiko tikate ko salama be. Pour salamalam pardon. To tikate ko salamalam. Pour être toko moissonner, toko récolter na temps convenable. Ce qui t'aurait tikité, ce qui t'aurait lâché. Ko tikate ko salamalam. Dans un contexte ko salamalam, oko moissonner. Oko moissonner nini violence zore et on va manifester. Et on va manifester. Et quoi affecter le pays bote na yo. Et quoi affecter ma génération. Attaque du yo longona mokiri oyo. Okufe comme si 100 ans okufe okeyi. Mais quoi affecter vie à bas na yo. Et quoi affecter ba violence zoé et quoi tire la carte na le bote na yo. Si on a ba bazo vivre vie moko heureuse mokiri oyo. Bazo longa ka bazo ganyaka. Pour nini yo bana ko sala malamu. Gloire à Jésus. Pour yo bana ko sala malamu. Waki muto ko sala malamu. Wako sala malamu na komo na Yesu. Bango zere pa na bato. Bango tala teso na sala malamu pa muto ya zo misala ngai. Yuzo tala nzambe. Nzambe yemo bango toucher mitema ya batango. Gloire à Jésus. Beme yozo landa ngai na komo na suka matea oyo. Yo oyo amba Yesu Christ comme c'est sauveur na bomona yo. Oringo peso mone pa na kolo Yesu. Pota ya avant da kat na yo. Pota bano vivre vie autolobela a zoe. Vie sénatelle. Yamba landa maloba osi manangai. Loba kolo Yesu. Andimiete. Oyaki na mokiri oyo. Andimiete. Okufaki na ikuruzu. Andimiete. Bakundaki yo. Andimiete. Zamba sekisaki yo kata bawe. Na confesse yo. Comme Seigneur. Na bomo na ngai. Yaka vanda kat na ngai. Mulimo santa tango sangai. Na komi mwana nzambe. Nazali sauvé. Na botami asika. Amen. Na obonda point na yo. Na obonda ndeko nyonso ali connect na tango oyo. Na be papa na kombo na Yesu. Na peso merci et gloire. Pour na ndeko nyonso ali connecté. Oya peso po mo na epa na Yesu. Merci pour te abiki sami a comme moi dans Zambé. Merci pour te molimo santoyer kat na ye. Pe vi zoé ezali kat na ye. Bana bonde lo sungande ko wana. Abana ko se prena vie oyo. Abana ko appliquer ma ba Zambé. Pour te vie a zoé ezali manifester na ye na comme na Yesu Christ. Na pas mourir na comme na Yesu Christ. Faites grâce à Zambé à la manifestation na comme na Yesu Christ. Vie Zoé kat na yo eza manifesté. Bana ko se prena vie o Zoé. O kolo eso amemena kiyo. Vie o ya kimia. Vie o ya victoire. Vie o zali kolaba circonstance Seigneur sa mokili oyo na kombo na Yesu Kristo. Vie o ya ko sala malamu po na tsamba mususu. Vie o ya ko lo malamu po na tsamba mususu. Vie o ya ko kosate. Vie o ya ko lo bosolo. Vie o ya ko pratiquer malamu. Mena batu bazo yina yo. Que de grâce à personne, nous avons personne grâce. Il y a que tambola kat na vie yango. Na kombo na Yesu Kristo. Tambola kat na vie wana. Yo bengami o vive vie zoé. O bengami o vive vie naturalité. O bengami o vive vie o si naturel. Ce que de vie zoé, elle a libéré au monde na kombo na Yesu Kristo. Et affecté na kombo na Yesu Kristo. Maladie kende na kombo na Yesu Kristo. Na bengami malade na zote kende na kombo na Yesu Kristo. Vie o zoé. Et affecter les bottes na yo, et affecter famille na yo, et affecter les barres na yo sur les mariés, et affecter bar na yo, na kombo na Yesu Kristo, et affecter mon yo sur peme na yo. Amo ko ali différent. Amo ko zali ko vive vie mon susu. Vie o bato mon kiri o ba vivakate. Pote alanda yo, pe apeso monaye et pas nkolo Yesu Kristo. Zamba pambolo na comme Yesu Kristo. Kimi anzame na bomo na comme Yesu Kristo. Ma Yesu Kristo protéger yo, pe les bottes mba. Na kombo na Yesu Kristo de na bondeli bongo. Amen. Et mes amis pambola yo pour nous la connecter na butelo. To comme na suka ya programme na biso de kutani semaine prochaine. Peut te kutana ba ndeko nyonso l'église de Grace la Church. Te kutana dimanche l'église
Vous avez l'église Tarokende, invité au ya, l'église aux la deux cités, nous avons respecté les règles sur le gouvernement, le social distancing, rola ta masque na yo, bakiti za ko panzana, ko separa makasi, abasema na prier pour tout le sang quatre l'église. Invité yo, ya ko visiter biso, yo aux église te, yo aux église quelle église na yo, aux église ya ko visiter biso, zama ko zama te ko pambula yo. Merci mingi pour notre Satan et le monangai. Merci mingi pour la fidèle à programme Oyo. Continuez à partager le message de Bisso na bati mususu. Et continuez à inviter bati mususu pour nous connecter chaque jeudi à partir de 20h et 21h. N'a pas pambola yo. Mandeko oya YouTube te écouter lobby na YouTube à partir de 22h pour la chambre privée de prière. Na YouTube Vision Plus TV.com. Te écouter un lobby. On te écouter lobby, soyez te écouter un lobby. Ou bien dimanche, ou bien semaine prochaine. Bye bye bye. God bless you.